Voici l'homme, le pasteur François Mutombo. Qu'est-ce qui ne va pas? Le long n'a pas voici l'homme, le pasteur François Mutombo. Veuillez partager cette vidéo. Pensez la vidéo partout dans ma réseaux sociaux, surtout. Pensez dans ma groupe, tu me donnes amis, connaissances, nos proches, ma camarades. Pensez la vidéo partout, aimez la vidéo, partagez la vidéo, vous abonnez massivement à la chaîne Abisso, quand les mots dans Abisso, vous s'abonner dans la voie céleste et activer cloche de notification. Bon Zambé, na bon Zambé, Lola. Ezofuta, Simana, Toya Kuloba, Kenzamba, Boeto, voyez, l'histoire n'a pas sans osser Abisso, et le mot, la pasteur, fait Amicia, la bouche autorisée de l'éternel et désiré. Na filomu kwa ya motema ya vivance de homo depuis longtemps na maman Gisèle le que le motema papa Emmanuel na Boston bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana oto ya kolobaki nzamba boyeto voyez de soit partager cette vidéo pour s'abonner massivement à la chaîne sur la voie céleste activer cloche de notification tous en la voie céleste tous au côté na cadre il y a consommer bien informé bien aimé dans les seigneurs. Dans sa vie constamment comme ma pasteur n'a absolument pas comme pour le théâtre dans quatre églises. On dirait que ma pasteur en tué si libre en moto, bazozo sous-temps pour préparer ma prédication t'es bien aimé. Ou je ne sais pas, ma message n'entend ou comment. Et l'autre toujours téléma là. Et là que tout comme on a théâtre et comme on s'en a quatre églises. Il y a d'autres pasteurs, bazo ça va spectacle, n'est bazo kabambongo na église, badola, banini. Na bambo comme ça so bon un pasteur zo pense bambongo bongo. Mama pasteur zo dit ça badias. Il y a $100,000 na bani bapo, na bambo comme ça ba ko interpeller ndeko wana. Ba ko benisa bino bambongo bozo panza. Chaque dimanche, chaque semaine. Baye ba source ba mbona bineza wapi na Côte d'Ivoire ezosa maman na Côte d'Ivoire ezosa na ba pays musu ya Afrique ezosa pourquoi pas qu'il pas na biso ba tapage ezosa na ba église to bana na système ya bukaba un pasteur soki o akaba mituka akaba bandako akaba bambongo bona boye if bo benisi na boyoki ye mbongo oza nango ozoyiba ka bandini ozo escroquer bali source ya mbongo na les années. C'est ça. Bien aimé, vous devez le savoir que na église so ba pasteur ebele bazo tona ba limité na ba nini bona bona. Ba église ebele tongami. Na ba mbongo ba va mususu. Na ba mbongo ya ba va mususu. Ba ko bengisa ba kangi bango pas blanchissement d'argent ba kangi pe à sa prison. Comme on écoute dans quatre églises, comme on écoute dans quatre églises bien aimées dans les Seigneurs, c'est ce que vous oubliez. Na rozonga, le solon à titre na msinde to kumia ba voici l'homme na mega comme beta beta ba. Tozonga na le solon, ce qu'on a le na cas général, c'est pas voici l'homme. En cas général dans l'église, il y a comment surtout il y a ville à Kinshasa. Bon, qu'est-ce qui se passe bien aimé dans ba pasteur na biso? Ce qui est l'État n'a pas eu à comme la bango, à kokanga ba pasteur rebelle. Ba ye ba source ya bango na bango ezokota. Ba pasteur rebelle. Ba sima ba kis na mboko yo. Ba pasteur rebelle, ba travailler na ba politicien mo ya mabele na mboko yo. Ba pasteur rebelle ba simba makila na ya ba proche. Basima makina ya bande ko la biso ba congolais na maboko ba pasteur rebelle ba coopérer na ba criminel ba pasteur rebelle na mboko yo bazali oyo bino bozo mona te mais bazali ba hypocrite na kati na CC combien de ba pasteur na mboko ki collaborateur na ya longwe alinga sesa yelo mo ba pasteur alania chele ba pozo akufi na otanga comment ya église de na limité et dans l'église moya monene
Église, comment il y a un moment où celui qui a pasteur, alors combien de pasteurs, dans l'église, des collaborateurs, oh, il y a pasteur, balongwa na kati église, après maman pasteur, celui couple pasteur, balandela ba tchela ba poison ba kufa. Combien de pasteurs na ville à Kinshasa ba poisonna ba collaborateurs na bango. Combien de pasteurs na mboka ba bomisa ba proche na bango. Combien de pasteurs na mboka ba sala baninga na bango mabe. Combien de pasteurs na mboka ba kota na ba politique na kala. Oh, ba travailler na ba politicien. Ah, bon na boy, arrivé ndeko na ye moko bon na bo pa ba ke ba bomi. Combien de pasteurs ba teka baninga na ba pasteur. Ba comment travailler sur na ba service ceux qui payent à banine. Koke no funda baninga na ba asali bo asali otema ya ye ba na ba afunye pa ba su baniye. Ba kangiye. Boyebi na mboka ba pasteur combien moko ya ba pasteur grand pasteur a kota na prison makala a souffrir par bima na AVC. Boyebi na na kota sa prison ba utiliser nani ba utiliser moninga na pasteur et bi mateke président wana mutabara ko landele ba na sa pasteur ba utiliser pasteur pa ndimi ke moninga na kota makala yo un vrai pasteur. Oya ko tema ko ba ke non ngala kota makama lokuta te. Na kota makamo teke berela le danga ke moninga na kota na makala bazupe le pont ba peso ko bango ya église. Allez-y comprendre le thème mabe ya ba pasteur. Allez-y comprendre que ba pasteur baza oyo biso to yebe ba on ba pasteur bazali capable en tout bazali prêt à kosa nyos tout pour la ba intérêt na bango. Pasteur wana kota makala souffrir na makala bimi malade carrière et katana. Moninga na pasteur mo ba bimisa ke non badana na likamuna ye pasteur wana kotse boloko ba politicien ba équipe na ba pasteur o bazo kota politique moko bo kuta na ba makamoko bon ta musupe boko mo sa dans parce un vrai pasteur hein ta la politique na musika yo yaka mema liloba na loba oyo koki ko loba pesa solution oh beaucoup minute que beaucoup mo sa la ba politique non c'est ça et là ni bolingo ya mbongo to bozo sa ira nzambe. Est-ce que nous avons tini bino kote wana makamo bozo sa bozana nzambe hein ceux qui bozana nzambe te bo suka mabe hein mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement plutôt. Et belé babanda bongo suka na bango basuka ndenge nini ah diable azana bongo apeso bisengo na ebandeli. Parce que bon mais le bon qui botte moi beto na mama ya suka beaucoup fa ba malheureux botu na ba o ba travailler na ba politicien ba suka ndenge nini ba be malu wana ba kufa ndenge nini hein politique est dans place moi ya mensonge olinga te lukuta mensonge ba makamo ya mabe ko sa mo okozala obligé à kosala un vrai pasteur oko mikoti na politique te Bible zoba que vous devez être modèle et Seigneur vous a irréprochable na miso nzambe ba réalité okuta na politique okoma okosa to mo midi poko oya kosima makila bandeko na maboko ya ba proche no ya ba ndeko no makila na maboko. Parce que hier au Seigneur, on a obligé que au pesa qu'on a des caca babo mato papa tracer limo. Et belé ba kota politique et ba souka mabe. Bocha sou bo comparer ta ya ba Samuel ta ya ba na ba on peut ba la politique. Yo bino bo se comparer na Samuel est dans la vie à Jacob. Yo un passé dans la vie à Jacob to mo midi poko. Oya ko se comparer na Samuel oyo atamola na nzambe makamo bozo sa nzambe azotamola na bino te zelata malheur et comme la bino hein na mbongo bozo luka wana boko kufa minoko polele ki bonzambe zate na ba makamo nyonso ezo salama ba pasteur depuis bo bana ko mikoti na politique série ya Kabila tilelo ba pasteur ba bonzambe zate ki bonzambe zate ba pasteur la biso bana ba modèle te ba nimebe ba tango na ko ba nzambe ko ba pasteur ngana kama na ba couple oyo na papa oyo ba famille ba pesa confiance na ba pasteur hein biso to travailler na ba pasteur ebele na mboko Kinshasa ya et là ba pasteur muso ba kota ba loge ba occultiste
baboma baza na makila na maboko baliwa o entela akufi na église o boye na boye proche na eleki na mwasi boye na boye ebele basakrifia bango na baloge baéglise mpona etongama bamine baza badanger comme wana eyeba na boye na boye bakota baloge basima bakisi et bazosalela nzambe kaka liboso mais élévation gloire wana euti na monde des ténèbres et nga na mito mitu ndenge nini yo okosalela nzambe na kisi donc okosalela nzambe osimbeli nzambe kisi ah non place wana se pose tant de questions ti lelo nazwaka baréponse te ndenge nini yo un pasteur okosimbela nzambe kisi Bible le bito koyeba bana misala na bango ebele ya ba pasteur ce sont des occultistes, des magiciens, des sorciers. Oh Bible zobake les loups ok baba tami balati poso ya ba même nde ba pasteur ebele baza na Kinshasa baza banyama mabe bazoboma bazodétruire bavie ya basi mpe mibali baza na basi par-ci par-là bakota baloge bazosakrifie bona boye bazwa contrat ya kosakrifie basinya banani na diable ya kosakrifie bandimi chaque fin du mois il faut mondimi moko akufa bakolobela nini yango message communica bapesa na église te aza na bandimi ebele me boyeba ne intel akufa azosakrifie baame na bango na diable ya azozwa gloire azozwa succès ana na bafille par-ci par-là bamaka azobima na bango azoyiba baétoile baora na bango wana ozomona grand pasteur ata mabe na yebi mineni asa mvuta bandimi baza kaka na ye eza na bapasteur mingi baempoisonna baninga na bango na kati ya église basima bakisi bakawana esamba ebele surtout na babarumbu wana pasteur moko akufi na bon marché bien aimé na babumbu nzoka nde camarade ne prophète ango pe ayeba na tanga komote nde a sacrifié ye tanga ye kotela na hôpital bi il fallait qu'il pas te bakina ko senga mo pour que bazongisa makila pasteur asalaki grave siko pasteur atimbelaki déjà que camarade na ye azosala ye bajonre mpe ke bakenda kosima bakisi bayebani bamaison alingi alekisa ye ntango bake ozwa bamoka cotisation bachange hôpital bazongisa ye mpe papa bachange hôpital docteur alobi fo bazongisa hôpital bacamarade na ye oyo toke ozwa mbongo epai camarade na ye bakei abimisi mbongo bakei basomi makila bien aimé dans les seigneurs baya kozongisa ye kaka boye akomi koyoka maladie bozwi mbongo epa nani bazongisa makila o epa il fallait qu'il pas bobominga pourquoi bokeyo kozwa mbongo na ye bamoka asali crise akufi moninga na alekisi ye eza na pasteur mo grand pasteur moko azalaka musicien ya mokili ayebanaki mpe makasi na mokili bien mais un grand musicien ya musique profane abongoli motema akomi kosalela nzambe akomi koyembela nzambe mpe akoma pasteur abala kote kitoko azoyemba boyeba nani adribla ye azobela histoire vraiment vérifiée pasteur moninga na ye wana ayebisaki ye ke ainitie ye mais pasteur wana moninga na ye moko pasteur jeune pasteur arenya mpe na ntango akomona ete parce que ye aza vivant ti lelo azali prophète ada prophète ok na opesa banini ebele azali ka prophète quoi azali prophète aza na une grande église ayebani mpe avoyage aparci par là kokende koteya asa koli na ye mais aza jeune prophète quoi bazalaki bacamarade na pasteur wana évangéliste. À un moment donné, camarade na ye wana aye kopropose ke akende kosima kisi et pasteur aye ayebisi a résister wana nde lisolo eyebani toyebi ke pasteur ayaki kondima kisi akende kosima kisi nsima ou comment sans ke toyeba et pasteur akomi na moment moko akomi kobela pasteur akomi na moment moko mwa bese afongo église ya monene eyebani papa tala bien aimé dans le Seigneur
mokilo eza mabe makasi so okimi diable oye na bonzambe batelaka bonzambe na o ake okuta na jeune pasteur moko prophète moko camarade na ye mpe kaka parmi bapasteur oyo bapapa batikela église posé aza na kombo basolaka na ye très bien banini moko mwa beso ekomi kokota epai pasteur oyo abongolaki motema oyo azalaki musicien ya mokili akomi musicien chrétien akomi mpe pasteur église na ye kiti moke adeplasaki ye bo papa mwa santé bomo dérange camarade na ye aye kopropose biloko aboyi jeune pasteur prophète wana aboyi alobi non abeti mpe lisolo eleki mais bakangama toujours na moninga na ye ya prophète wana papa mikolo eleki pasteur wana bamikolo eleki ebele aye kobela grave et lorsque abeli na mbetu ya hôpital pasteur camarade na ye prophète wana ye aya kotala ye pasteur agangi na mbetu ya hôpital baninga na ye mosusu bapasteur bazali évangéliste musicien chrétien pasteur oyo adaya na mokili akoma musicien chrétien na pasteur ntango azobela makasi akoti na hôpital bayeba misu bazoya kotala ye bazoprie siko ntango kaka ke moninga na ye oyo apropozaki eke amema ye na baloge wana aboyaki nayebi te pasteur akendaki konima lisusu ou comment je ne sais pas ntango aye prophète aye évangéliste agani ye te akota te problème ni aye akoti bakutani pene médicament nini bamoko ako bapalpitation ebandi komona ka moninga na ye wana akoti na hôpital après aye kobima pasteur akati motema akufi mala moko abaa koninga te ke moninga na ye akoti mais aye kokotaka mais problème ni akoti bakutani motema mpona bopa prophète wana abimi ya tika kokata motema na makambo alobaki alobaka soki na famille soki mpe na nini ebimi ke prophète wana ayaki nde kozwa ame na ye akei nango yango nde pasteur akufi c'est pour cela bana koboya ke aya kotala ye te mais pourquoi botikaki aya kotala mpe azwi accès akoti yango kozanga oyo eza mawa makasi. C'est ce qui se passe dans l'église. Et moi je me pose la question, tu n'es pas évangéliste ou pasteur wana? Est-ce que cause ayaki kondima que asima bakisi yango et camarade na ye mentor na ye ou comment aye ko dribbler ou comment parce que bakisi mususu okuta na bande mususu atimi okisima kisi problème ezate ya bimne ke mentor no nzokande azomona étoile azomona ngo azonke a dribbler yo ceux qui yo okoti azui âme na komi kosalela et puis à sacrifier yo alekelo esprit ba initiation mususu c'est na pas maté okutana ka nga masole vana yanda mais na obona boye na oza père spirituel na couverture na ton maître na mentor na ton kenelo monter ça OK boy zo anda zo tchelo piège entre ceux quand on ndimi a memio neta da couverture na da likolo na yo muta memio ba bien encore nini mentor ou comment la bourse interne donc ada de couverture ou comment donc ada na ba moyen nyon surtout à dribbler yo pe à sacrifier à vue âme na yo parce que dans mon spirituel plupart ya ba passer ya ba occultisme et ça que so ba monyo na étoile ba monyo na ni succès gloire ceux qui mikolo ya mokili no olinga okufa na 50 ans to na 70 ans to 80 ans bien aimé dans le Seigneur ba kokipe kozwa yo ba bomyo bien avant na 50 ans. On y a okufa na 80 ans, okufa na 50 ans, 30 ans wana ko osalele na monde des ténèbres. Ye ba réunion stu ba mbongo ba milio ba makamo ba gloire nyonso to atika ekozwa na samokili. Yo nzorande âme na yo et ko osalele na monde des ténèbres. Tinde mikolo no e koka o nzambe akomayi ko okufa na âge de ekoki nde après âme na yo kokende. C'est ça. Et belé ya ba pasteur ba sacrifier ba ninga na ba combien de ba pasteur ba sacrifier du solo paye salama na bon marché du solo yo ya pasteur a sacrifier mon ninga na en pleine prière na ba romo kota prison mon ninga na ya ate aboy a sacrifier du kola cher ya on ba cher musu ba benyo ke no hotel ye ba pasteur ni no ke no hotel ye ba place no nyata makuno parce que ba pasteur e belé ba magicien ba occultiste ba sorcier ba côté na carte église OK ne ngulu bongo à ça travailler cher non bah c'est sacrifice le qui ça prédicateur mon cher non
aye tant aux autres qui va travailler chez Omatika pas bazuyo ba sacrifier au molimo etika lozongi bo au sali crise bonabo au kufi okei ba pasteur mingi bozo mona bien aimé dans le Seigneur bonzambe zate ba pasteur mingi bana ba loge ya makasi bana ba loge ya makasi ko linga voir même na ba musicien ya ba païen oyo ba pasteur ebele bana ba loge ya makasi ba église oyo bozo mona minene oyo ba ndimé be bon ba pasteur via santé za pa matin to bi ba réalité ebele au monde un pasteur oyo azo servir avant matana chère condition ba peut se faire là la moisi ce cas-là, moi, ça m'a dit que puissance et l'équipe makasi. Bino ba obo ki masima ya ba passer ya ba réseaux sociaux. Ba jeune ebele ba sima ba kis ya ba masakoli. Surtout côté kuna ya est, to na katanga, surtout ba oba zo ta Lubumbashi. Oh, tika. Akobeto li sakoli avec précision. Atangelo na ba kombo ya famille, atangela mibali obima na ba to ba sa na makambo otu ko sala. Zo ane et na kisimo zo régner kuna akozwango kaka. Atiena se ya langue na ye akokoma kosakola ozomoneti bonzambe nzokande bakisi bakatangi ebele baprofete bakatangi ebele bazosalela yango bakisi alobeli osuka na mpe abimisi yo mbongo osutu botindeli ye mbongo ni domination e pasteur abon soki ozali mwasi bokutani akosala to alala yo soki asipe non ba pasteur musu bakoma na bakisa ba domination oyeka opesi mbote boza mwasi kito oza difficile ke okolinga ke tanka peso mbote ba simio na maboko na a domino ba moko nyosto akoloba na okosala okeyo olongo bila mobi na epe oza femme mariée to oza na mobane o comprend que makambo on sala on ndenge domination obimisi mo opesi ne domination. Qui c'est côté na kate église bien aimé yeba place nous nous on yata makono yeba pasteur nous nous so na yeba na nous ozo pesa ba sujet de prière no atchelo moto ba pasteur et bien surtout ba obazo na ba réseau surtout ba oba yeba bon qui les a repé ba makasi bon ça la très prudent bon ça la très attention bon ça la très attention qui c'est côté na kate église la magie dans l'église bien aimé. Deuxième partie à l'émission, la question est sur l'angolobi. Ma camomille a ma bête de côté na quatre églises. Au concours, il faut que ce soit bon année. Ma pasteur, oh, qui m'a zonné na baston, me dit, bon, ya pour le baké qui bonzambi. C'est grâce à ça du colonne. Non. Bisika bakota, ba magie bakota, ba église de Pelé a mené les autres mamas. Ba l'année là, ba blanchissement d'argent au salam. Bazo coopérer là-bas. Indien, bazo coopérer na ba libanais, bazo coopérer na ba oh basala ba misala ya ba blanchissement d'argent bon na boy. Donc ma kamweza epelé botika kozo idée te. Botika kozo idée te. Ba pasteur muso ba signer ba contrat o boya ko tongela biso église bona boy ah ba muso ba zo ba mbongo na ba voix ya bien te o mona bo ba kena ngwe pa pasteur a tena compte na mo ba tcha mbongo na compte ezate et pas ba société ba étranger to ba muso ba sala ba mbongo ezo ye ba bisike utete ba mbongo ba o ba bera l'argent sale ba kimena ngwe pa pasteur. Pasteur mbongo pas atie na compte yo kolobani bona bo pasteur kolobaki ke dans mbongo bandi bazo pesa ba offrande bona bo réseau apesi yango wana okotisi mbongo mais nzo ande mbongo na ete mbongo ya bani apo ba ke basa bo boya kotongo ya église bona bo abimisi mbongo wana zui par na pas azongise pe ba kolo mbongo tant ba o eda pasteur wana afuta kibiso eda pasteur wana ndia sala ko makambo ebele zo sam ba pasteur ba koti na ba kopo moko so na komo koloba na en détail bosimi mitu ba makambo eze belé ba pasteur bazosala ba cop na ba païen na ba sataniste ba occultiste na ba o bazozo ba mbongo na ba voix ya bien te ba pasteur bazosala ba cop église a Congo za ko bebe église a Congo za ko pola ba pasteur oyo di lobo ba te ya biso ba sala ka ngote bango bataka na boninga mbongo. Et ce qu'on dit pasteur Nzamba tomboli liboso cupidité lokosa mbongo kindumba orgueil maman papa okufo tika nyonso to etikala
Parce qu'il y a eu d'autres personnes, parce que là, ma belle, ma casse, mais le lot, il faut pas qu'on ça, ma belle. Ma bosse, là, ce tika-là. Il y a des pasteurs, des proches, des poisons, des sacrifiés, des lots, rien n'est dans le moment où il y a un moto aussi, ma moto. Donc on regrettait. Et bien, ça va vie à Bandini. Dans un lieu de solo, il y a papa la personne voici l'homme Jean-François Mutombo. Et l'homme qu'on a monné pas naïe, père azoter sous ce micolo. Constant à salle. Et ça quand média ne soit qui catibor et puis bandi papa. Nous ba comédie na ba comédie. Papa nzama bengo hôtel lo banaye. A bengo na ba comédie wana te. Au comme professeur il y a éducation à la vue ou comment na so yebate. Oh, papa, tous les réseaux partout, moi, qui va publier dans les réseaux sociaux, dans les étangs, il y a pasteur, voici l'homme, azote, le bandam, azote, il y a bandé, il y a Jésus, il y a rien du tout. Matin, voici l'homme, mais comment oh, yo sais, moi, si mon bimo bon sarate, moi, si mon bimo zali propreté, ma peka solo à mon noko. Et il y a un constat dans le bandam, mais nous avons une personne mission à nous commenter à bon. Apôtre Paul Azolo à Timothée, mon fils, prêche la parole de l'Éternel dans toutes les occasions favorables ou non. Ce qui peut s'améliorer cher, il y a côté l'oba. Mais il y a un solo na hôte, il y a un motani sabango. Il y a un lobo ils ont sauvé. Ma lobo pasteur voici l'homme, ma solo a comme un betawana. Oh, moi, si je suis solo, yango bino avo bala, tala mobile ya kobala, kobala mobile ya mpiakerte. Et yo sala ni. Yo ni no ba que tous les pasteurs, tout le monde ok, le loba bala basi na ba bala bango kaka ke na bomengo, na bisengo. Non. Il y a d'autres personnes oh ba uti na basi babali ba na passe bazo zana esika kolala, na ya kovanda. Bazo souffrir, bazo zana biloko a kolia. Le lot va parler ensemble dans souffrance dans son nom on peut tomber là bango. Parce que conseil maté on les a maté tes ma solo. Oh kobala mobali ya boyete yo luka boye sala boye yo mobali luka mwasini no kobala et yo ko sala nini. O benga on ke di lobanza Jésus Christ à terre go ba apôtre ba terre boye. On les a maté à terre et so tu ko sala maboke na kate église. Ozo ko sala ba jeune na kate église liboso ya cher ba sipe mibali ba papa na ba maman ba sokoli ba yena ba famille na ba na église koyoka di lobo ezo sauver ba ya koyoka la parole qui sauve qui transforme la parole ezo bi qui se zo pesa bon moyi et da ba masolo wana te to yena église pour au ségater comme au divertir bisote ils les placement de koyo comme obete biso masolo divertir bisote église est là qui place ko yé concentré pour sa présence en zami oya qui bientôt bimi vu ne va changer oya qui malade oya qui le lobanzami ozongi tu es guéri oya qui na liwa ozongi ozana bomoy et ça ba masolo papa na biso mikolo constant na sali masolo non masilo zongela li lobanzambe teya li lobandenge singeli matin esili tondeni dans bilan aux autres en conseil ça n'en bien mais et comment chaque thé on irait père à comment vous fonder avant ni vraiment dans donc on lui a préparé matin avant ni le long à kolobanine à comment vous raisonner fabriquer du solo moko à fabriquer bon ce qui n'a qu'un na ko beta bon na ko bimisa bon na ko sala bo bandi me ba ko sepela ba ko seka parti na ngande yango yo point fort na nga yango tamba publier na ba réseau bande ko ba ko publier na ko sala base non. C'est pas ça prêcher. Papa, aux dans l'église à Mounene, teya liloba nzambe. Teya liloba, ma teya ezate, onction esili ou comment, mais teya biso. Teya biso. Jésus a tika aussi la comédie au thé. A tika obeta ma sapongo au thé. Ba disciple ba teya bote, ba apôtre ba teya bote. Le lengo bozo te la lelo. Ezo utawapi. Bah pasteur le l'homme bien aimé dans les Seigneurs en cas général et comme ceux qui m'ont dit na sali mabe après ce rendez-vous dimanche prochain pour répondre du bosso ya cher
Donc, règlement des comptes, comme vous voyez, Salango, Liboso Yacher, est-ce que présence en Zambé, c'est-à-dire, ta présence en Zambé. Comme vous voyez, Fingana, Nabamate, Liboso Yacher, que c'est la théâtre, la fabrication, il y a miracle, la manquiona, la lukuta, la montage, la pièce à théâtre, Liboso Yacher dans la église. Nzamba s'occuper na bino, Nzamba ko samu sabino toza awa. Hein? Bozo banga chose Nzambe te. Papa facilement na zongelio zongela côté ya peuple de Dieu bazana poso te ya bango bazana posa ba makambo zo sawate ngana zo mona ma bêtise et ça a importance monte tout me permet mais tout n'est pas utile. Est-ce que oyo se pesanzan sala devoir na sala musanza ma bengelio sala volonté nzambe tel lo banzambe insister prêche la bonne parole. Le lobabo moi et qui ça et ma solution est kangola et délivrer nzamba pita sala le kumezo et nambo no ba amba za la sauver gloire raison et pas nzambe c'est ce qui est très important. To y tozo na église te ko mo bete biso ba masolo non on s'en fout que la biso makele voilà papa te ay lo ba nzambe tozo na pose ba mo partager ba partir aux autres le besoin édifier le besoin consoler le besoin changer ma vie. C'est ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, comme il a souka la bande de réunion, tout bazo la rabiso. Bon, salut constant, bozo comme il a bozo bien que frère Ali, bozo ça sur ba émission de ba on sali bozo te ba témoignage, ba invité, ba émission politique, ba Moïse, ba Antiba, ba Poko, bazo les rater parce que là jusqu'à présent dans toujours place to ba on sala ba émission. Baba compliqué biso makas bazo compliqué biso parfois zo ya na ba invité au moins beau tourner le les até bozo mi donc les autres la vraiment humiliation il y en a toujours qui décision dans une ba émission nous Eva Nanam bien aimé dans le Seigneur ceux qui nous a soumis tout sur plateau tout ça plateau na bien ba programme na biso tout ezongi donc c'est ça ah on a ça émission là et pendant quand des bozo mona donc là ça va ça les até là soit parfois token dans bazo compliqué là ba invité moi to bien ça va inviter ça humiliation oh to qui de quoi après ça biso avant de permission retourner à zate to retourner et coïncider que azali net automatique de tourner donc c'est ça il y a deux toujours tourner rare pour là parce que ma macabrisé est belé quoi aux en pour ça on a biso tout ça plateau na biso bien ba lumière ba matériel ba caméra ba projecteur ba micro ba ligne nyonso ba ordinateur toza nango mposa mbongo garantie sunga biso na matériel to na finance na yo ekozala bien makasi tosalisa plateau moko ya bien et ba programme na biso ezonga ndenge ezalaki liboso. Merci de nous avoir suivis. Veuillez partager cette vidéo pour s'abonner massivement dans Nzela Yalola, la voix céleste, pour s'abonner et activer la cloche de la notification. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta, si madame Toya Kolbaki Nzamba Boto, quoi, et ce soit qui paye.